Lelo na bondeli yo yaya nanga Gisele Fouyi. Pardon émission ekotu nanga makamba batute. Yango na bondeli yo yaya. Oyo kanga bien. Congolais misusu. Likola ki mutema mabe. Uto koyeba makambo te. Ba koma koluka neti ba se moquer na bateau ba beta ki développer. Pobi na fila kenda ki États-Unis. Oh, bazo mikosa donc muto abeti développer. Aleki muto azo luka mukanda na voie normale kende to senga rabona na posa mukanda. Muto développer une fois combien de jours. Tant auto sa papa, auto sa maman, photo sa pe ba papa baninga. Ah oui hein. Voilà, photo sa pe ba papa baninga po ba bota pe bana lokwa yo. Parce que ba papa musu balinga to sara ye. Sozo to sa voisin, ya komo silika pe na ndengene. To kabeli papa ya. Ya komo silika pe na ndengene. Ako ya pas traiter impoli. On est à l'inzambete, on est à lié, on a kibomoto. Mais la spiritualité na kibonzambe, nzamba mona ke faut to sa papa nyonso. Igazongi, igayeba, igakena kibobemo, igayeba, igakoma kina moka, igayeba, bajalu balobi développerie, igayeba, basusu babaki sieza couplage, igayeba, basusu bakoseli wara sone kogola, les lozongi boga. Depuis que la tante, tant on s'en mamnayo, faut pesara, nzambe, place belé na mamnayo, pour kokisama. Bawela bazanga. Voilà. Mais tu me souviens que les locarala la muka bina ko mabina filé. Ou to baliba ko misonga na makasi. Est-ce que passé nanga? So ba pesu yango ko memango. O lula présent nanga. Ma besoin c'est les mabé. Nga zong ça. Besoin c'est mabé. Si. Olimbisa ate. Olimbisa batute. Nalimbisaka mutu ayebi ngate. Mutu akofinga nenga na musika fani na ayebi ngate. Peut-être finga nga po mutu mo atindaka ye tout ça. Mutu abongo so ayo s'excuser pendant nga to senga pardon na pardonner na chope men na comprendre ce que grandeur mutu banda ofinga. Mais mutu to zakana déjà. To liaka to melaka na yo. Mutu to galera na yo to sana no mangambe bele na vie. Oyebi peke na silika nanga. So salinga mabe na katamba moko. Muto atia banzi ba photo non na réseaux sociaux koki ko limbisa. Jamais. Non limbisa ndeni. Non limbisa te. Muto abetso libaku que ozo visa ya jeu vidéo, jeune loterie tout ça ko limbisa te. Non limbisa te. Nga limbisa bato bongo te. Ba fanatique ba lobaki yango. Fanatique na ebieta ebingate tout ça. Mais si fanatique a comment le bango a joué information pas muto abike muto a rodé en information bien affilé vrai pour un sous na batamo to mon na bien affilé za ki pirier c'est que mamba le baiser solo fanatique a un problème mais jo abanda ki histoire. Pour la santé de votre époux, la solution est là. Grass Light. Grass Light elengi ya loposo ya mwasi africaine. Grass Light ezali produit ezana sans hydroquinone soko olingi ozala kitoko lokola ngai sans tache yaka na Grass Light. Grass Light esalami na fruit, esalami na plante, esalami na loso pe esalami na bambou. Mafuta kitoko oyo ezongangisa loposo lokola ngai ozana tache te, ozana ride te malgré âge na yo. Grass Light tozana mafuta pona nzoto. Bongo tozana gommage, tozana le de visage, tozana sérum booster, tozana savon pour la koungangisa loposo. Contactez Grass Light, composez le +49 176 21 99 49 42. Grass Light elengi ya loposo na mwana Congo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. Makamba ko bouger et sili.
kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store allez okosala nini o télécharger na kati ya portable na yo o télécharger application mobile ya Tap Sound donc TAP-SAND allez niata toleka okoti ba coordonnées bancaires na yo otindi mongo na yo na Congo sans frais bandeko tala ba chance oh frais d'envoi exact sans frais d'envoi bato baza na Congo bakozwango bongo na Orange Money to bakoki kozwango na Airtel Money bazwi yango mbala moko na Congo 100 000 tala nzambe nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamu, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Bonjour à tous, bienvenue dans ces magazines culturels de tous les dimanches, Place des artistes, le rendez-vous à ne surtout pas manquer parce que ici nous parlons musique, nous parlons culturel, la place, je l'ai toujours dit, la place qu'il faut pour les artistes, c'est dans cette émission, parce qu'ici ils sont à l'aise, nous décortiquons leurs chansons, nous essayons de parler de leur parcours, clash et autres. C'est dans cette émission Place des artistes qui démarre depuis Brazzaville. Vous nous suivrez depuis Congo Mokili. Je salue Adoyoué. Merci à Sims, à toute l'équipe IMAC et tout, je vous salue. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver aussi dans la 12 TV, ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est très important. Nous aurons 1h30 d'émission. Dans cette émission, nous avons un invité que vous connaissez, que vous aimez, que vous affectionnez, nul autre que Bunafile Ige, Monsieur Propre, Nzambalingara Salitete, Nzambalingara Propreté. Voilà, il sera notre invité tout à l'heure. Et aussi, juste après lui, nous allons recevoir un artiste qui fut parolier. Bon, il ne fut pas, c'est un parolier, mais qui a voulu aujourd'hui chanter. À Monica Lembi, Nekope Sabatura Banzemba, Pidastar dans cette émission et je vous jure, mesdames, messieurs, vous serez satisfaits, vous serez contents, vous ne serez pas déçus. Alors, nul ne besoin pour vous de zapper parce que ici, Makambo. Alors, chose promise, chose due, je l'ai annoncé au début de cette émission que nous allons recevoir le monsieur propre, le petit aigle, si vous voulez, Ig Bunafile. Il est avec nous, avec tous les adorateurs. Avec lui, Torovan de la Penza Musique Nae. C'est vrai que l'artiste a aussi la promotion à lobby, mais nous voulons décortiquer Banzembo Neto Yoka Moko na Moko, tous les conseils, parce que c'est un artiste qui éduque la population. La majorité Banzembo, c'est des chansons éducatives. C'est des chansons qui a trait, enfin, c'est des chansons qui ont trait à l'amour. On parle de l'amour, mais d'une manière un peu particulière. Donc, à la façon, il y a le bolingo, il y a le thé, il y a le yemba. Alors, aujourd'hui,
Nous allons explorer tout ça. Nous allons revisiter son album Positionnement. Ça fait 2 mois déjà que c'est sur le marché du disque et ça se porte complètement bien parce que sur vos côtés, la plateforme de sa téléchargement, vous allez vous-même certifier que c'est que je dis. Et ça, mais je dis que la vérité. Il est l'invité des plats des artistes de ce dimanche, Monsieur Propre Hugues Binafilé. Bon dimanche. Ah, merci. Ça va très bien. Angola Nzambe. Angola Nzambe. Tu étais absent du pays, tout le monde qui va imaginer aux États-Unis, au tournée, moi, ma ville est belle. Ça s'est bien passé le séjour? Oui, il est bien. Nzamba Salah grâce et puis merci na bande on a aux États-Unis. Au bayamba biso bien, kuna bayamba ngai bien en tout cas. Bah séjour na ngai za qui bien. C'était quoi? C'était juste pour tournage à Bakli poser bah contact, c'était quoi juste le but de ton voyage là-bas? Non, ils arrivent dans un voyage privé. Un voyage privé, en musique. Ah, d'accord. Dans la commune États-Unis. Et ça lit qu'il y a beaucoup de gens grâce, mon abus comme aux États-Unis. Des producteurs, au moment où on a ça la showcase tout ça, mais ils arrivent qui n'a qu'au paiement et puis n'a profité de tourner des clips dans la tournée en États-Unis, un clip cher, clip États-Unis cher. Wow. Là puis ça assusté ou bien et on continue parce qu'il faut toujours qu'on évolue. Ouais, on continue. Nous avons passé la grâce dans un visa dans la Tamboulaye. Multiple entrées dans tout ça. Non ça la collaboration na ba réalisateur anglais. Il est bien beaucoup na anglais. Na na mutu oyo na pese mbote papa nanga Cherry Ataba. Voilà. Il y a le bar anglais, le bar rapé lingala. Il y a même à la maison il y a bateau basala clip. Système à travail na bango en comparaison no ya biso. Qu'est-ce qui t'a marqué? L'on est marqué yo monique non, il faut te copier peut-être ça les lieux et simbe les lieux. Non, normalement il y a ndemo quoi. Un réalisateur na ngapena tourner à HB Innocent Balou et Achille Baloumé. Voilà, et à la frère il y a Innocent B. Et à ça la rappelle bien, bateau pe na sala na bango na basala bien. Quand il y a un clip moko na yaki na ya montant tellement on a confiance na trop. Pour le travail kuna basala linga menga pe na ngo Brit na PC soit monter linga. Waneza banzembo ebimi pe na kati ya album. Non, na bimi si ba clip en côté. D'accord. Alors, et c'est un abisso yambayo parce que positionnement bat basé causé là 2 mois déjà ils sont sur le marché du disque. Yo moko retour feedback ya banzembo. Non, satisfait 60% jusqu'à là. 60%. Non, on a commis 40 ans là msous. 40 ans déjà maintenant si toi na ngo biso ba camarade à bafle. Ndeto za na bafle. Pour comprendre. En fait, tout ça mboke za bloqué. OK. Atmosphère est ndenge za quitté. Bar ezate, répétition ezate, concert ezate, boîte ezate. Donc ba obeta biso kaka na ba voiture, na ba téléphone, chance ba wewa na pesi ba wewa mbote batu na ngai wana na habité so ba salela nga réunion. Bango 100% sûr. Donc bango ba do betanga et puis lelo bato ba banda ko lubaka. Bina file ba betaka pa bana moto ba oki po sa moto beta pe bango. Pour ba flezate. Donc moni tout ça la promotion mais concert répétition ba boîte ba bar tout ça et contribuer à sous makasi na promotion parce que muto ko talent mon na TV mais alors bina na boîte yembango na bar on mon na lobby naza à 60% satisfait donc non on a remis à 100% et puis album il y en a 2 mois je pense qu'il y en a 2 mois oyo et qui est bien. Si tu as 4 mois, 5 mois, si tu as la grâce, ceux qui n'ont pas kita. Pour la information. Et puis, on va battre la biso bon et ça la bien. Ceux qui font les biso et ça bien. Biso. Les camarades à bafle, biso bateau bafle yebi. Tout ça, grâce à la panzambe, marambo ma bien pour ceux qui pas mon la biso bafle. Ba au bafle paye habiter. Et on bateau zara bon biso tout. Bon bazo c'est là. Bon on va kanga ba boîte on libérer ba repesa la te va conseiller za te. Mais biso bateau to ba camarade bafle réclamer biso. Voilà. Par rapport à la mesure ba pesi parce que tant qu'on repesonga l'organisation se passe comment bah tout faut mesure à distanciation ça moi pas si na ba répétition port à masque et tout comment équipe yayo ba s'organisera pour nous protéger ba fanatique na yo. Depuis 3 ans, vague, babi, répétition en public et arrêté. So pour mon de toi moins de 20.
to respecter Mibeko. To c'est la substance au fond là, je pense que on a discours sur Mkondamboka à Oloba. To kotara kata discours. C'est bien. Parlons de l'album Positionnement. Ils en a combien de titres? 17. 17 titres. Écrits. D'ailleurs, 2017. 2017, les sous. Ça veut dire? C'est un moment 10 000. Ah, dans mon temps, on va foutre les. D'ailleurs, 17 okay. titres. Donc, 17 titres, ça veut dire qu'on gagne 17 000 balles. Bilo, moi, baboué. Il y a solo. Et là, ça, 70. Ça, 70 000. Zembo Moro, 10 000. 10 000 dollars fois 17. Ça fait 170 000 dollars. Il y a 17, 10 000. T'es là, t'es 170 000 dollars. Toi qui es malin. Toi, tu ma solo à 10 000 dollars. Toi, tu payes ma solo, il y a 7 000 T. Il y a 70 000 PT. Mon lobby, 170 000. Donc, on a 10 000 dollars, nous 17, donc ça, 70 000. 170 000 dollars. Au côté de l'album. Voilà. Il y a un bon gars. Ma casse, il y a bipé dans la bateau. Bon, Moutou Wane, si papa s'est fait un yang, est-ce que c'est un bon? Au Bakissi. Anandembo. Moïse. Non, Moutou là, boss Eric Mandala. À son bas d'enze monnaie. Et puis, ça a plaisir. Dans solo le dernier, on a vu une vidéo. Il y a consommer des monnaies. D'ailleurs, ça il va être content. Dans la moutoulwa, il y a un $1 rouge. À son bas d'enzembo. Dans la moutoulwa, il y a papi matalata da Costa. 10 000 elobelenine en direct d'Angola. Et puis, il y a bien un bateau dans le banzembo. Bakomo kabelanga sous après banzembo. So yoki nzembo bia nzembo pena. C'est félicité ma. Abakisi. Soit à moins 1500 €. Il y a papi merci net bonazaki na États-Unis. Il y a papi matalata la benginga ya bindeni tinda mutu mo aleka quelque part sur le moins 1500 sous o mela koka. Il y a Yvian na ICG agenda ga julinga. O mona ke donc musale salami bien. Na mbele batuloka ba honorable Paul Bindu Musamba. Batuloka ba Jojo Ngonda Imen. O mona ke donc ba 10 000 nangeza justifier. Comme moi, il a 10 000 à justifier. C'est-à-dire l'album est Yembi Bato, Yembi Bakombo, des gens honorables et honorés. Voilà. Très bien. 170 000 balles. Ah, en colo. Et belé, hein. Félicitations. Faut que 10 000. Faut que 10 000 moko. 10 000 moko. Et comme on va 2016. Pas 2016. C'est moment qu'on chemin de la vie, on a un bel moutouté. On a un bel nation, on a un bel mot capon à côté à masse. D'ailleurs, 2016. Merci Binafile. Alors, biso peut na cadre nzimbo la toujours temps royo ka banzimbo na yo na landiango avec beaucoup d'attention. Nenge na banan banzimbo na okomengo yo moko to ndé zarara au travail na équipe. Tango ya moniki nzembo mo bimia tant kande toto za na kuma banzembo ngamo nzamba salanga grâce apesa nga dona ya okoma banzembo. Puis merci na ba fanatique nanga nenge ba accepter nga bon. Je suis fier ya omona maman Nabiso Mambole Azali moi si défunt papa Lutumba. Namona ge na TV. Halo ba lelo boy ala fier na musique nanga. Ayoka musique nanga parmi ba jeune ayoka. Ayoka musique nanga tanga ka de ngana l'autre nani. Mais na tanga nanga kombo te poso tangi kombo e koma o bato o basiliki pano tangi o pano tatanga ngai na grand frère moko. So tangi ndenga mabete na ndenga honneur bosilikate. Abaki ayoka ngana vie na biso fali. Abena balelo na jeune pe na asala ke misona sœur na biso Aisha Okoko. Abisa sepela kana banzembo bina file komeli na etala parce que moi c'est bibliothèque papa Lutumba. Ayondima donc voilà. C'est pourquoi na tuna kyo okomara yo moko to bapesako parce que ça veut dire le quoi yo mutokomara ya inspiration na yo ngo raisonnaka alors ça na facilité ko expliquer biso makanisi na yo zo transmettre biso makanisi na yo pe ezo sepelisa bato. Voilà, l'inspiration monsieur ya rappelé par rapport à mélodie, l'instrumentiste na ba koza misi mélodie mo ngana koti. Na katsa mélodie ndesi ko tana bimé na kuti ba bete do mo bwana na koti to salimba mo nzembo ya vie na biso de Kerr Dikembers. Moi je te félicite sans te flatter parce que ngala encore ça la ngote mais waneza bonzamba alors no linga to yemba nzembo moko to banda na nzembo liboso
bafan na yo baolanda yo de partout dans le monde. Nzembo wana onga na poneza revient. Ok. Revient nzembo peka ya bolingo. Maintenant na yeba un peu bien filé conception na ya bolingo za ndene. Ah, na lo bango abati mbelangati. Te bati mbelote. En gros, quand on parle de l'amour, tant linga le rama parce tant to lo bara bolingo, tant bat balo bara masolo a bolingo. Yo zo angondeni conception ne za ndene. Na beta haya ngati. Na beta ngana mukili ga ndeza. Nandengo lingi oza libre. Na pona ngana mona bolingo ya monde moko. Ya bien mais ya bena ba pote belé yana ba sende belé donc bolingo eza diamant eza loko mo eza lo diamant na kata diamant okoteka ngongindi mais na kata diamant ba criminel pe ba ko boter leur problème ba boter le diamant donc bolingo eza loko mo mais ça bien dans l'ensemble donc nangina lo ba na kata bolingo ba passe ezali bisengo ezali mais toi on a droit au sale là parce que eza recommandé banzambe voilà so tongo zo ebsanga so iba bondelinga te na bolingo Nabi za malchance soki nanu babondela yo te yo mitala peut-être malchance soki déjà babondela yo tombola mosapi non yebso pourquoi parce que eza ba réalité omoni lelo yana mwasi musaza pe mwasi kitoko mais non na kuta na mobile pas respecter te uta zo pe temps ya obondela e bozlinga ngo pe chérie na abondela yo bolinga ngo voilà ndenge mo pe nga na linga pe babondela nga ndenge mo pe femme na nga linga pe na bondele sko to wana est-ce qu'on est na cadre ambiance to ba so ide ba bondela to mo musapi so no ba bondela te fomita les a peut-être malchance mutu tout an la mutu na bondela peut-être nga na vivre na mutu mo atika la bondela nga te me kuna kenda abondela bengi ngo malchance et peser na mutu nanga onga no ba bondela nga te na bolongo terrain ya solo nga bondela dona na malchance nga bondela te nga na mosi jusqu'au bondela nga na bondela na compte ya na leki na atana ndenga bongo ça le rona na siliki meka no bondela ta musu na journal le journal na bondeli yo yaya nanga Gisèle Fouyi pardon émission ekotuna nga makambo batu te yango na bondeli yo yaya oyokanga bien. Merci. Non mais merci pour ça linga bio bondelinga. La bondelo pe la moko c'est ja bondelinga na vie. Atana na bolingo ki ya na leki l'amour a bondeko c'est bon. Voilà. Une très belle chanson. Ceux qui ba bondele bon nga soit ki nga mais merci le éclaircir na comprendre dans un sens mora bien. Alors no linga toyo kanzimbo wana parce que ça na ba maloba o loba no linga pe ba téléspectateur ba zolanda biso ba yo kango profondément. OK, tous les cas. Une belle chanson. Merci. Une très belle chanson. Namaloba, ils ont accompagné rythme et nzembo. Maintenant, tout n'est le mot. Moto a eu visa en ambassade. Na moto a eu visa en développerie. Et un des mots, bon, mat avion, bon, mat avion différent. Non, bon, mat avion, moko. Mais même ba visa ya bande qu'on a besoin de développerie. Na biso batoto kendara tourisme. Et ça rappelle ndenge moroti ndele moi ebinga différence yango et puis on a un respect belé pa ba bande kona biso ba beta ba développerie ba ça bato ba osunga pe mboka lelo ba ba congolais ba porter pe implice na États-Unis parce que ba so bosser dire donc biso bande ko to zara awa to comme ça ngote net sujet moquerie donc ba ça bato faut respecter bango ngai na nani pona boya bato babeta développer bato babete belé balekinga na mbongo balekinga na mayele ngana leki bango ne lorote de ça façon ba congolais mususu baza rappé mal informé ayebi na emamba lo bate alingi ça net minimiser or muto abeti développer alekinga yi n'importance aux États-Unis parce que tant alo kota kaka tant komika na immigration ba moi comme américain oh nous développer américain mbala moko babenga ngo green card donc tant on côté après quelque temps ba pesa c'est un avantageux oui ba pesa maman green card na yo okomi américain okomo sala ba pesa ndako zu mtu kana donc ngaina bango to ande ngane na besoki visa na ngesili na ngina kende États-Unis na osenga susu
mais bango baza na avantage mais congolais misusu likola ki mutema mabe uto koyeba makambo te bakoma koluka neti basi moke na bato babetaki développer po bina fila kenda ke États-Unis oh bazo mikosa donc muto abeti développer aleki muto azo luka mukanda na voie normale kende to senga rabina na posa mukanda muto développer une fois combien yango respect voilà c'est important nangu na mo ba fa pe nande na betango pona na posa mukanda ngapi na considérer. Non, retiko même jour en même. Total on a bêta. C'est important. Ah mais là on a faut bêta bêta rango. So oziongo comme américain na mukana no oya ka rap okenda musala. Oya no rap. Na commencé à mission aux États-Unis, mususu na tindi na Kinshasa. Non, faut tokende en groupe. Voilà. Pour les faciliter tous ba. Ba tu baye baraté, ba tu musu okaka mutu ba kenda États-Unis ba couplé. So ba couplé comme nguna mundela yebi mamona te mundela bige ba mwasi na mobile. Pobo kabwana faut bokena l'état faut bokena procédure jamais yo ba couple ba memi mbamo après 2 jours bibo ngana zongi na ngate mundela personne ba condition fana na na mwasi na yo faut balandela couple na faut bo s'installer donc ba tu balara moins mal informé voilà. Merci pour l'information et Sunginga je crois que non ça peut baler kinanga quoi devait loterie kitoko ko biso kuto beta ngom na mbalo ya groupe pena merci mais naina ebelo mo binafile pona yo mwana mwasi esengeli abala na âge ah non na idée te parce que nzambe tanga sala mutu nzamba na calcul na sur mutu na mutu ndenge moko mwasi mswa ko bala na âge nzamba pona abala mwasi mswa ko bala pour famille lingi omoni mwasi mswa ko bala pour influence morobwe mwasi mswa nzamba loba au bala non à 60 ans ou 50 ans et ça c'est un long calcul en nzambe ngana na mutu te pona ko décider sur ba âge ba tuke mutu fa bala na âge selon binafile moi si sera le kisi âge nini e ko mara to motele to mo ka souci ke au bala na ngunga nini e ko ma âge nini selon yo o famille ko makoko ka souci pona mwana bango ya moi si to a mobali soka bali nanti ngai pona yo ka souci ya neto ubota mwana mwasi na mwana mwasi Miradi na baba si mibali ah oui Miradi na Ofradi voilà siko soyi bakomi na âge moko boy neti âge nu yo bando salo souci ke mais bano bobala te ngana ko makokote ngana yo ka souci so ba perdre maturité et so bana banga bonne santé bobala te baza utile na mboka nde bakenda ba classe bungo ba pe maele soki ba osala bona mboka e aka fierté na ngezo ner nanga mama mabala wani mama nzambi donc a souci na ngezala na yo ka souci soki ndeni mwana nanga aozwa te na classe ndeni mwana nanga sisa musala ozwa musala si sa classe ozwa musala te mais mama mabala eza makambu ya nzambi parce que mabala ngo pe batuna so ba bala ba aka na bonheur te eza na batu musuku to balaki ye mo préféré commander femme seule kelibala fio alobi ngana non jeune nana no elenge nana kitoko langa nana no bien tendance le rôle na jeune quoi donc nana nga pressé te na sela nana no jeunesse nanga na sa la vie aza ana mususu to pese raison mususu pe to pese tort ah bon voilà parce que quand ça te batunia so ba fille nyo so ba sa la vie nde bakutana na libala te mutu so sa la vie pas ane femme libre alinga mi sepelisa na ena kutana na chance libala te bato bongo to condamner bango te mais muto asa pour ça la vie okutana na libala ozoboya asa ne prêter abi je suis pas prête nana nous na 22 ans na sela na no âge nanga oui mabeza wa te bato albe bana ba reto condamner bato nyonso tozo condamner bato nyonso te otei bango voilà na nze momona na loba mabote matrai voilà yana basi misusu baboya mabala poka ibike a la plus belle mabe hein natuni kaka okote monsieur ezape mabe po chance monsieur ya ramba moko nena cholo beza ya calcul nzambe nzamba wotindelo mobali yo bitenga no bala sikote na sa no vinanga après frapper yo peut-être mais abana batu musu baboya mabala avec raison wana to condamner bangote au mona lobia yo zo appelle libala bien mutu mususu aboyene kobala po badéception mibala voilà binafile tosali oni neti bene boya olingo bala sikote et puis combien de mabala wa proposer olingo bala siko bene répondre biso cha micro nzamba olinga na obala omo yeti so ba nzamba olinga ma yo moko yaba mabala zo yazo lo baka ko na tuna volonté nzambi na mona pe place à genate mais soki babali avant
oza déranger te o déranger o te so babali bene nga na bali si surtout que libala ngo nde na monela nzeke yela kana nzia nanga po bato bamoneke pa nanga OK donc nga na liaka ya siko ni mamwe koma na famille nga da na zwaki da par nanga non c'est pelat moi nanga bali obi na orchestre nanga na danseuse nanga moko Tatiana ba ucho kole abimi gradué na IEC ebi oné anini oyo esalanga nga mona koma na niveau na te mais danseuse nanga akomi kuna yo agu et puis na bala wana ata un frère kota na syllabis ya mamanchiki ne ya musique na biso ata jour mo azata moto ake classe na mbonga musique yo OK good oyoka wow félicitations na basa mabala na kanisi camarade nanga Nana Boduga la surnaturelle motema edi badiata moi ça libala voilà moi ça bonga na libala moi ça bongi na libala moi si vraiment bongi na libala je suis d'accord avec toi mais nena ebelo moko bina filé réussite à moto na vie réussite na yo bina filé les autres dépendre na papa na bino ton église au sambela. Récite et dépendre d'abord dans Nzambe. Makamunyo seul numéro 1 à Nzambe. Nzambe et puis balobaki Nzambe balobaki to sa papa na maman. Papa aboti yo père na yo biologique o ya mukongo na yo. To sa ye po oumela na mokili. Tango to sa papa, o to sa maman, faut to sa pe ba papa baninga. Ah oui, hein? Voilà, photo ça peut papa baninga po babota pe bana lokwa yo. Parce que papa msu balinga to sara ye. Sozo to sa voisin ya komo silika pe na ndengene. To kabeli papa ya. Ya komo silika pe na ndengene. Ako ya pas très impoli. On est tali nzambe te, on est tali ye, on a kibomoto. Mais la spiritualité na kibonzambe, nzamba mona ke photo ça ba papa nyonso. Donc ata pero yo aboti yo akoko ma contre yo na makamususo yo za pour rien il ngolo batenza okanga bénédiction na yo pour père na yo azo condamné na mambo yo salite malédiction sans cause et nil et sans effet to lobité que to manquer ba parents na biso respecté respect pardon mais mutu aza likolo na biso na ba parents eza nzambe faut to respecter to sa nzambe to sa ba parents na biso ba parents na biso pe o ba boti biso baza na biso bien ba konana na biso par défaut te po so konana par défaut pa nzambe kontete bano bakula na famille mbongo ba parents ba na mbongo akenda ba poto tanga na poto ba voyage belé ya on déjà assurance ya ko bonga na vie te oza na vie moko respectueuse. Bon, selon yo déjà ko bonga na vie eza nanu ba bien matériel te ba bien matériel e yaka ko accompagner mutu ya mutu ko bongela bongo moni mambonga na réaliser lelo eza ona zaki nango na mutu depuis nga kan sa classe karate te na classe bien na classe tant lo ba bongo classe bien na classe intelligence sagesse makasi ko luka nyonso ya na classe parce que za na mutu mususu abotami akuti papa na biloko nyonso yo lobake mwana na bongi abongi te papa bango omona babenga bango mwana muta mbongo me baloba nete baloba teke mwana mbongo te baloba mwana ya mutu mbongo donc papa na bango na bonga me mwana na bongi te mwana zo pema na chaleur a papa bango po mwana ke so balongoli papa musala uto papa na bango akufi batu bandoloba azalaka mwana mutu mbongo papa bango azalaka na mbongo. Donc obonga ya mutu yo moko atokuti ba parents ba nango yo faut forcer pe obonga na domaine nyonso voilà conseil ni no pesa na ba jeune oyo bakoli na vie a passe lokwa ba biso oyo parents zote kamakala papa zote kamapa alobi nga mukoni no ke poto avenir nanga na sûr te que na réussir na vie papa ntoka teli non papa na ye akazane retraité maman bango azote kamakala makala ezo permettre bango bazata na télévision plasma te na ndako moi ba télévision couleur au total bango ba bien ngote ba tikala ti lelo na télévision noir blanc garçon ndengwa à perdre espoir na la vie azolanda biso opé ce message ni maro c'est se concentrer dans Nzambe
chaque chose a son temps, les circonstances nyonso ekomaka na vie, nzambe ayebi mpo ani apermettre yango ekoma. Peut-être ya pe ba souffrance ne asuka. Peut-être lobi ya nginda, mais nzambe alingi ayeba no souffrance. Pour soka ngindi, ayeba ko protéger ko nginda na ye wana. Et puis ça a déterminé na mam nyonso azo sala, nzambe ocha loboko. Et puis ba vrai ba patron, ya ba to ba kemba pe bien. So kemba ki bien te, atoko mena la au gérant bien te. Voilà. Yango na ko na mona ki dernièrement na tali mastananga Robino Mundibu, abineti nga na dépenser ate. Abina linga ba gaspillage mbongo pamba te abina abisoki muto sana nga concurrence ko ya mbongo o gagner no déjà bongai mbongo na nga pona makambo na nga donc alors bongo bien parce que atape muto to kemina na bandule to galérer na bandule bosa musique ba parents ba lingate mais bona posa bo répéter bo ke bo futi chambre hôtel bo mikangeli na chambre ya zo beta guitare bo yemba ya uti salon nga na de bonhomme na mo bekso bokoti ba pesi no chambre bo yem ta ba niveau ba galère wana et lelo tanga kominda komi bon azo saisir voilà opportunité wana et puis je remarqué bien au monde que ba vrai de liste non bana musique e banana na mona te musicien moi na ministre oh mais au moins musicien oh ah papa mon gouverneur oh ano quoi bazara ou le bien solo non na mona ngote. Et la biso tout la rana histoire to kemba. Biso tout la rana histoire to kemba. Voilà. Yangwana chemin à vie à moto, réussite à vie à moto, ezara yomo. Eza nzambe d'abord. Yomoko na détermination, na courage aux anango. Et puis go wele la tente. Tango sa mamna yo, faut pesara nzambe place belé na mamna yo pour kokisama. Ba wela bazanga. Voilà. Mais tu me souviens que les locaux là la muka bina ko mabina filé ou to bali ba ko mission nga na makasi est-ce que passer nanga so ba pesu yango ko memango o lula présent nanga passer nanga mte tongi présent nanga non c'est ngara présent na beau passer siko amoni siko po moyo esimba e ate po yo zo luganda ku ah po luganda faut ba no so mano mabele faut ba kate la yo ba cadastre ba ye tout ça mais yo lika maman ndaku non et ça rabongote voilà. Je dédie cette chanson, na dédie nzembo na ba patron. Na okanisa Armand Lumantou, na kanisi mon oncle. Jojo Ngonda Imene tonton, bato ba sala misala, o ba pesa batu misala na poto. Jojo Ngonda Imene. Na okanisa tonton Serge Palmi. Bato ba pesi batu musala. O ba bandi na pasi ba 8 ans ba vraiment ba landi ba toli ndengera bina filate biso lelo yo ba pesi ba tumisala lelo na poto ba to belé ba zo futa banda kuna bango grâce à ba monsieur wana bravo à vous tonton Serge Palmi mon oncle Jojo Ngonda Imene vraiment merci ça c'est un témoignage bina filé nangina tuno mutuna moko bato balobara que moto ebi kolimbisa te nzambe pa oyoka losambo na ete oyoka ngonde nso balobi bongo oyokroira nango ou pas bon nga tanga pe bible nyonso te na ba parti na na suka nga peka lokola na ba parti na na suka na ebite boyoka ngo te ke soyi oza na kanda moto sambeli nzambe nzamba olimbiso te na ebite chef ya yoka ngo te ba yoka nga tanga ngo te parti wana ah non, la tanga ngote. Na bi keza na Bible. Mais non na tanga ngote. Bible a peu bon. Mais ngana ebi. Na verset ni. Obi nga pe. Ngale la Matthieu 7 fort. Daniel ko debiso. La verset mon Bible ba bi que soki l'imbicité, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Okango, tu es d'accord qu'il faut limbisa bato basel biso mabe. Wana prière ya ba catholique hein. Oui. Oui que ba bonamiste pe ba na prière na ba. Ba pe ba na notre Père na ba. Théo. Basel la o ya biso catholique. Té. Bon bato vous vendre ce qui Lai. Vous vendre église na bino. Bino pe ba na o bino. Soto ke na Jova. Ba Jova pe ba na bilona ba musulman pe ba na Kora. Use une église. Ba bilona ba. Use une église. Une église à conscience kaka ki bo moto. Ça veut dire ki bo moto kaka voilà. Mutasalo mabe ozong sele mabe.
nga azongisa ozongisa mabe si olimbisa te nalimbisa bato te nalimbisaka mutu ayebi nga te mutu akofinga nenga na musika fandi na ye ayebi nga te peut-être afinga nga mpo mutu mo atindaka ye tout ça mutu abongo so aye osexcuse mpa na nga to aye osenga pardon na opardonne na ti opeme nango comprendre ce que grandeur ya mutu banda ofinga mais mutu oyo tozalaka na yo déjà toliaka tomelaka na yo uto togalera na yo tosala no makambo ebele na vie oyebi peke na silikaka na nga so osalinga mabe na ekata mba moko bon après na bongo bato bato naza pena bongo nga nalaka na nga tout droit pardon elibéraka motu elongolaka kilo ka pardon te moto elibéraka kokaba mpe kosunga mpe bato elibéraka soki toutilize pardon te toutilize kosunga kokanisa te soki moto asengi pardon to moto azonima pardon ye nala bien be ala malamu koleka bato bakolimbisa te moto mosusu aza bongo akolimbisa yo te mazo ede yo mpe me ana moto mosusu alimbisi yo mpo akoma kose servir na yo alimbisi yo mpo akomisa joue na ye tomona ngo surtout na monde na biso bamiziki ya docteur igaza rancunier na rancunier te moto aboyo aza rancunier ndeni obomba ngo ozongisa mabe na mabe te ngana omoni rancunier eza motu oyo akoki opovoke bato abandi bato nga na bandaka bato te nga na fandaka naoloba ngo na domaine tout ezala na musique ezala na famille ezala na nini tout ça moi je suis comme ça nazalaka direct soki oyo ya ngai motu oyo ya nga osali nga mabe c'est difficile na limbiso yango nasalaka mpe fort bato oyo ya nga na banda bango mabe te après na nga nayembi na nzembo oui babilo mosusu basala oyo esali opasi batie bafoto na kala na réseaux sociaux babengi oza ndoki oza nganga oza mutabakisi otika otambola makolo wana napesa témoignage ya vie na ngai nde nazalakisa na rien na voir kutu na mambo kolimbisa bato basala epuis bato olimbisa bango ngo répéter bango moko mpe ata nalimbisi bango baolinga te po dega mabe basala ebia na mabe mosuko yo mo meno ni mateke bakolimbisa donc okosenga mpe pardon assembla moyebi penake nasengi ka msupo bato bamona mais nasala bakolimbisa nga te naomérite ku bolimbisi te motuna moto atia banzi bafoto no na réseaux sociaux okoki kolimbisa jamais nolimbisa ndeni nolimbiso te moto abeti yo libaku que ozwe visa ya jeu nini loterie tout ça okolimbisa te nolimbisa te nga limbisa bato abongo te bafanatique balobaki yango fanatique nayebi ete ayebi nga te tout ça mais ti fanatique akoma oloba ngo azwi information pa moto oyo ayebi ke moto akoza na information abina file vrai mpo mosusu na batambo tomonaka ye na bina file azalaki pire c'est que makambo alobeza ya solo fanatique ana problème te mais jo abandaki histoire wana pas de pardon voilà yango yembi yango na nzembo keni orelate bahistoire yango bafe nyonso to wana ya mambo badeve o mambo badeve te nasangisi te témoignage déjà na yemba yango de ya kale avant kutunaki États-Unis témoignage ya mpona koencourager bato mpona kolakisa bato ke soki bakomi kobimisa baimage na akala yebaki oévolue na vie soki nano évolue na vie te babimisa bafoto na akala te oyebi to combien de missions na Congo mais so tali bafoto bakala ya bato ebima ezaka ya babiso bafere papa na biso bajibe papa na biso bawera ezalaka ya babiso babina file bafe na biso bafali c'est que tosala mambo ezomonana biso toana bafoto akala moko album mobimba ebele tokobimisa te mpo nanu bosali rien bafoto ebima ezalaka ya babiso mona berite bafabrigas bamisi kala na ye mpo aza moto sika na ye eza bien asali de baexploit tout ça mais sikoyo yana bato mosusu depuis toala bamike tokoli yo ozongisi mwa moke obetaka bile siko d'accord on va évoluer. Moto moko akomelinga na WhatsApp alobi ayoki banzembo na sepe non mais bwaki mabanga trop. Ah bon, ils a remarqué à la fanatique na biso. Toyoki album ya, tout ça tout diminuer moi mabanga. Ya dropper nzao. Ya dropper mtaela nga bato mabanga ebele.
ba CG ba Arnaud et inondé ba on ba yela nga mabanga ba dozendambo mais ce les arabes ya nga ngobe bongo na mbongo monti ko parce que et bakisi likolo ya 170 000 wana ba 10 000 ba 2017 Alors, nous continuons, nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission. Vous savez déjà combien de clips au total? On a sali déjà 7 clips. Ils ont télé, ils ont 4. Ouais. Et puis, au Bombi, ils ont 3 clips. Mi balé na sali aux États-Unis. Clip, il y a Amour caché, na mbeli vient na papi matalatala. Et puis, moi, ils ont dit na YouTube, Michou Batou, na mbeli vient na Eric Mandala. Et puis, moi, on a sali na Turquie, na sala. Moi, na sala on a pichenga. Nani batu banga nsango poto. Kuka moi. Na sala on anda kunanga clip a morgue. On anda kunanga la sala on. Ah oui, pas là. Et puis na sala clip il y a jardinier, il y a grand frère nanga Jojo Ngonda Imen, oncle na yo. Na sala on a Turquie. Donc bientôt tout mission. Alors on a battu belé ba Hollanda biso. Oyo ba 8 ans ya oyoka biso ya oyoka banzembo un message na bafana na yo na bato linga parce que tokumi vraiment na suka ya émission na biso message eza ba consommer album merci ndenge ba aujourd'hui à consommer album malgré ba difficulté ils ont la temps en tout cas c'est tout biso bato to bimisi ba album na temps to là que ça de quoi est-ce que tu es capable et puis tu es bien ba vrai artiste parce que moment où ils ont moi mabe ngana opesa nzambe merci ndenge ba ozo attend yo yoka biso et puis merci na ba wewa merci surtout na ba wewa ban chofa ndenge ba osalela ngai promotion et puis bandeko na biso ba betaka ba musique na bato bateka ba nzembo et puis voilà bato bateka ba nzembo te bato bandeko na biso a régie pe merci mais kuna ya rappelé to futa we na chaîne au futi so bato bazote mais bato siko ba oteka na ba nzela wana ba nati ba wewa na pesa ba ngwe loko te ba osala biso pena promotion moko boeza gratuite et puis eza naturel ba chofa a memi batu na zo tsa banzemo na bango nde pena no senga bango ba merci ebele voilà ya combat featuring na ba artiste msusu bina filé non peut-être un album ekoya album maison mais album ekoya pesa album a groupe de tout ça déjà na kata studio to bandaki déjà to bandi déjà programmation ya chef na biso to ça l'album na biso a groupe bon vike ngana na ba tembele pena souté ndezaki na fanda na kini ekomi bongo ti ekomi kin mo Rwanda mo non na robuja parce que on profitera ba temps on a ça to sali ba boulot na biso to bombi d'accord après to mona date ni to gocha to bimisi yango mais nga moko na mis album ka après 2 ans album nanga après 2 ans donc ba to ba consommer album ba to no ba s'abonner te ba s'abonner na chaîne nanga Bina Filé TV ba découvrir ba nzembo na bango ouais kitoko et puis merci na bato yo bazo somba ba nzembo nanga na ba plateforme pour biso sala système ndenge kota na omona mbamo na téléphone voilà donc elengi ya art nanga iko merci motalingi oyembele nzembo siko so motalingo ayemba oyembela e plutôt na album à groupe na album non problème te zalia problème te ba benga ndeti boye déjà na oyembela je na de cœur de Kembers OK ka 10 000 na mati oh kasiko nangonga ni kasiko ka na minute na mataki déjà na yemba su 10 000 te na mati Ok, Jazz, alors, Tokomi Nasuka Bina Filé, merci Nayo, Nathan Opesibiso, merci à ton groupe, à tous les adorateurs, Boebi Kenalinga Bino Mingi. Voilà, merci. Surtout Bene Bene, en tout cas, merci. Et félicitations à la danseuse Nayo, à Zoaki Trophée, en tout cas. Orline, la blague, meilleure danseuse. Ouais, meilleure danseuse, en tout cas. Félicitations à elle aussi. C'est bien comme ça. Et merci à CG Yves Siloulou, à toute l'équipe en tout cas. Grâce à toi, Tozo communiquer, communication entre l'orchestre et les journalistes, se passe très bien. Mais moi, Bambote, non, même en église. Non, cause l'évangéliste, c'est ça qu'il faut dans l'église. Tout est à évangile, na banzemo, na domaine, na moté, voilà. So yoki banzemo na banzemo le quoi ba réalité tout so yemba. Banzemo le quoi, oki ba mort, oki banzemo quoi ba chemin de la vie, ba témoignage au monde na moté. En fait, biso, tu reconnaître que dans mokili pour comment place nyonso kokoma fo nzamba linga. OK. Attendez to yo ça l'émission le lobo on a ba fanatique ngana ba fanatique baza pe bato ba soutenir biso mais soutien numéro 1 ils en ont nzambe parce que yem ta la musi yo apesio makasi
donc tokoma boye mpo nzambe alingi même bato baotala biso bakomi nde bakomi bongo mpo nzambe alingi soki ozwa diplôme soki oza licencié soki obala eza nzambe moto alingi nzambe nano abandaka apres bato ya mokili baakompagne voilà ya façon opesa nzambe merci donc oza motei soki tosali yo mpe critique osilika te omona mabe te ata totongi yo net aka siko critique siko non kotonga o te tovandi totonga motei ndenga nayoka nanga te ngase nayoki nde pardon ya te so natongi yo na plateau na tv olimbisanga te pardon ya te ok message reçu tuna seja ayebika nga pardon ya la te pardon. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La rediffusion, ce sera à espace exact. La carte, elle est pleine. Dossier. Donc... Merci à l'artiste. En tout cas, vous pouvez nous retrouver en rediffusion à minuit 30 et aussi na Congo Mokili. En tout cas, abonnez-vous, suivez l'émission Nabino Kuna. On va séparer. Ouais, na salle featuring na Pida. L'album na na salle featuring na Vienna c'est le Scrum. Na salle featuring na Treja Khan aux États-Unis. À Congolais ma fan dans les États-Unis. Et voilà, on a salué notre grand frère dans Thierry Migler, on a eu DG Bima, on va consommer Nzembo et puis voilà. Tout le monde a une chanson. Voilà. D'accord. Na ko na rançon ngoto déjà voilà. Mbote zate non, batuna so batali biso na pe mbote na moni Rwanda ka wana za produit ya label nanga, bato ba consommer bazoka. Allez bazoka ta poussana pena charité et puis tout ça dans moment to yemba na Rwanda ka ya rumba na contrat ya la belle nanga monisco mangamba to ba ke bato bazela temps pourtant Rwanda ka ndoko bunda do sala ba démarche comment na romona bina filé pour na kota na maramuna bato bazaya kité mais lelo depuis ka ba mona ka Rwanda ka la belle bina filé na so ba pelo na romozwa biso pe ngape ate ngonga biso ça ila ngonga bazela nano OK to kangonga pour clôturer cette émission. Et puis on a même Rossible tout le nécessaire. OK. Joël Diwa, Trésor Massia, Jaroul de la presse, Patou Bilele, Grâce Monzali et puis Odon Chamala. C'est un lot le cœur de Masolo le Kamot. Obin à Pumba to les Tozaboye Bozamba Lingi. Alléluia. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.